bongo balandi ya magazine na biso Mbunda Ekolo oyo epesaka bino information ya kitoko ekambami na ye moko le grand DG Alain Dewa. Tofongola magazine na biso na elema oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayambaki ba délégation ya communauté Tutina Hutu na cité de l'Union africaine tolanda elema oyo. Semaine oyo elekaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba délégation ya communauté Tutina Hutu na cité ya Union africaine. Kasi rencontre yango esalemaki bongo na contexte ya ba troubles sécuritaires oyo ezali ko salema na est ya République démocratique du Congo oyo ezali occupé na ba rebelle ya M23. Bitumba ya makasi ezali ko salema na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Ezali ko présenter menace ya makasi na ville ya Goma oyo ezali chef lieu ya province ya Nord Kivu. Boye bake bitumba oyo ezali ko salema na est ya RDC yangonde ezali base ya ba tension oyo ezali ko salema na ba ville pe ba village ya mboka na biso. Ba manifestation anti-rwandais ezali ko salema pe na ba ville lokola Goma na Bukavu. Ba notable touti congolais ba fimaki balobi ba menace na ba arrestation ezali ko salema makasi na territoire yango pe bango bazali ko senga retour ya ba réfugiés oyo bazali éparpillés na kati ya territoire rwandaise. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali gara ya unité ya RDC a rassuré délégation yango alobi fermeté na ye pe détermination na ye ezali bongo pona ko rassurer ba congolais ete a kosala musala ya makasi pona kotia kimia na mboka pe kosisa ba trouble o ezali kati ya ba ethnie pe kozongisa unité na kati ya ba congolais. Kasi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ye a permettre ba communauté alobi ba kopinir sévèrement ba acte nyonso oyo ekokende na cadre ya kohumilie pe ya kobundisa peuple congolais. Tokosenga na gouvernement congolais pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo bofongola misoga po ba M23 bakite nanu territoire congolaise te biso awa tobetika kambonda. Maître Bob Gegombe, président ya jeunesse moderne, alobelaki politique ya mboka tolanda elema oyo. Interpellation na ngezaka ke eza na ba politicien mboka na biso to bengaka to za biso ne sima mokonzi mboka donc to soutenir mokonzi mboka pour makambo esimba to tika no ba divergence politique na biso to mettre en de côté to za sima ya garant de la nation to za sima ya commandant suprême de l'armée to soutenir ye pour to longa bitumbo pour bitumbo ezaka ka te to bunda contre les Rwandais to bunda contre la communauté internationale y compris la grande puissance en Belgique, France, États-Unis, baza sima ya Rwanda. Oh lelo il faut tout tika no ba divergence politique, tous à la pencher sima mokonza mboka pour to essayer ko réussir bitumbo pour ceux toke na ndenge na biso moko ko simbate en plus ceux tozo soit na entre biso makambo to ko réussir en ngote. Babi ceux qui bitumbeza na famille, ceux qui mabeza na famille, il faut to vanda to bongisa. Soki pe munguna côté libino na libota baluka no babenga na munguna après bozongeli ba divergence na bino to yebi ke politique mboka na biso koma nango ya koswana mais o eza moment lisu ya koswana te l'air est grave o eza ke mundele akomi sima ya makambo yo azolinga kata biso mboka na biso na makasi ceux toza sima mokonza mboka te ceux to soutenir mokonza mboka te et ko risquer to perdre mboka na biso parti ya mboka na biso to ko risquer pona ba querelle buzoba ba discussion buzoba alors que mboka ezokende biso tozana ba distraction bande konanga ya ba réseaux sociaux ba réseau ba ndeko nanga ya ba internet bo o ezamboka na biso bo lembisa nanu bozala pencher soutien na FARDC to mona kitan Rwanda abotoli biso abino tout na réseaux sociaux botele makia Rwanda boti abotoli mais tant on peut armer na biso ça ba prouesse sur le terrain il faut les soutenir il faut to beta maboko to encourager FARDC na mission mais lelo
Congolais, yango tolo ben infiltration eza partout, tina ba quartier. Ba mama ya bilanga ya commune ya Masina bazali kolela na kombo ya Kabaidi oyo alingi abotola bango ba terrain na bango tolanda reportage oyo. Ndenge balobaka Kinshasa ezangaka makambo te botala mokolo lelo na tango kola mukaba mama bayaki misala ndenge kaka balobaki na ndako tokei koluka. Kokoma bakoma awa na quartier to na Masina bakuta bateki espace na bango oyo basalelaka bilanga lokola basanganaki bakomaki lokola moto moko bakendaki inde tina meza communale na bango komona bourgmestre ya commune ya Masina kosolola basololaki kozonga na bango na esika wana solution pe malamu ezalaki na yango te. Il paraît que Monsieur Kabaidi yende asombi espace ya l'État to éviter après simbongo et pas yanani ministre agriculture tala likambo yo pas dossier oyo ezo pesa mama pasi ndunda oyo nyamaka na Masina na Matete na Ngaba pe na Selemau e utaka nango na bilanga oyo tango biso magazine bonda ko to kitaki boyoka ba mama pe bande ko mosusu ndenge babetaki mbondo na mikro na biso banda mujane na ngala kota la misalo yo nasala ngalisu musala musute na bokoli bala nanga na bokoli bakoko nanga na zoko bokolo bakafulu nanga papa wana bazolo kota kufa tokangama batika biso atana zana makasi tena kosimba lisheti. Je suis le président du site agricole local 1 Christian Kanyoka. To comprendre qu'est-ce qui ne va pas na mboka oyo. To moni bato 7800. O bazali ko san la site ya lokali un certain Kabaidi motomoko abimia le bien espace wana nyonso ezali aye. Il faut déloger 7800 personnes. Nous lançons appel au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Talela biso likambo tozali na commune ya Masina. O ezali ba acte taillé sur mesure pona ko bebisa campagne na yo ya 2023. Tokosenga na bourgmestre ya Masina fongola misu po dossier oyo ezo kamwisa bato makasi mosala zo sala na kati ya commune na yo ezo yebana te na yo pe Monsieur Kabaidi soki mbongo ezangi mosala kende nango na orphelinat na likamba ko privé ba mama pe mabota ya bato ezo sala mabe makasi dossier oyo eza suivre bourgmestre ya Masina fongola misu po dossier oyo ekosopa yo mabe makasi. Vice-gouverneur ya Kinshasa Jekoko Mulumba azali kokoba na musala kitoko tolanda reportage oyo. Likambo Edith 003 tope Edith 005 au mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba vice-gouverneur ville Kinshasa azali kosenga yango oyo ye moko pe atako matérialiser yango nenga boza komona bakitaki awa la commune Masina précisément sur les longs ya mir oyoyo ezali ya aéroport international de Kinshasa bilomo bozo komona nde bazako panza ba brique bazako buka nyonso tu oyo ezalaka awa parce que basi ba interpeller population oyo po balongola basalite oyo ezalaka kasi bango balingaka te akoma ko tubeta ba brique bisiko yo koteka ba biloko beto ya ndenge na ndenge mais or ke biloko oyo atako ezali article 15 to ezali momongo ezako lesa ba famille mais ezako tabo soto parce que siko yo eza interdit ya ko exposer ba biloko oyo mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba taki ye moko longona la police pe la bourgmestre commune Masina tout 5 kaputu op a mesana makasi likabetali kini bopeto ba longola ki bosoto nyonso tu ne siko pona ko luka ko koto yo ezala na kimia awa to ko senga na mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba to boyite Edith 003 ezali malamu to boyite ko longola be epaf mais il faut ko yeba ke ba bourgmestre pe ba zo susumbongo te ba komela ba difficulté kutu ata moya ko luwe ba bituka to pe ko sasa basalongo oyo e koma kana ba moyen de bord ba difficulté surtout tango bozo ko marteler boye pour ko sala ba kili bo peto to pe pour ko longola ba epave e sengeli bo sunga ka bango bele ba mituka oyo ya kikalungu to pe ba tracteur po e sunga bango ba longola ba epave et en plus au moins musa oyo bozo sala yo moko oyo na ba engin po e sala musa o mais soki zaki buguma sebo alingaka ko kate po mbongo kutu ezalaka lango te to ko sala chachilingo bilambaka na Gérard Jekoko Mulumba boboka na lui soble pa bugumese boye ba pe ko futa bango de manière que bako ko sala musala ba concrétiser ngo parce que ezali vision ya mwana mboka Fachi Beton awa kaka to beti simbonda bourgmestre ya commune ya Maluku Jacques Epiana azali ko continuer na kini bopeto tolanda musala kitoko
likambo oyo etali kini bopeto ndeko na ngai tika na yebisa bino ke babourgmestre mingi bakoma kolala pongi na façon moko kutu ya koloba te. Ya solo vraiment il faut koyeba ke 80% babourgmestre bazoko mérité te bazala bisika na bango na mosala kasi elombe mobali oyo boza komona mwana mboka Jacques Piana Munze oyo tobengaka liso ya banzambe ye azali wayambo oyo akangeli kama kini bopeto na ville province ya Kinshasa po kimaluku mobimba basi bamesala bazodi ya idéologie wana parce que ekotela bango na ADN ya kosala kini bopeto kaka ndenge mokonzi ya mboka azosenga mokolo eloka nde ozokobona mvula ebetaki makasi me lokola bango kini bopeto bamesala nango na se ya mvula bakiti bango surtout na terrain tala ndenge baza kopimisa salite kata bakanivo pe tala ndenge nini baza kofungolaka nzela oyo eza kolakisa ke bolingo ya kini bopeto mpo na bango jamais ekoki kolongwaka me ya kokama mpe ya pasi botala magasin oyo boza komona oyo ya Congo Futur balibane oyo balinga kosala kini bopeto te mpo na bango baloba ke kini bopeto na kati ya Congo etali bango te tala bakanivo na bango ndenge ezali esi ekoma bouche ekoma meme ko indisposé mai moyen ekule ezali te yango mokolo lelo bourgmestre mpe analelaki bango coussin alongoli babeni surtout bachaka likolo mpo kodécouvrir nini ezalaka vraiment na se tala ndenge bino moza komona salite kutu epesi bourgmestre kanda akangi bamabende oyo mpo epermettre bango basexplike parce que ezali magasin ya monene esengeli baakompagne commune likambo etali kini bopeto me bango kutu inkipa bazalaka te liboso ya kamera ya mbondo ekolo boyoka bino mboko ndenge nini moko ya population ya maluku mpe na bourgmestre Jacques Piana Munze balobaki biso otelemeli nde bopeto totelemeli nde bopeto po chaque samedi biso ezalaka nde café oyo akete mwana ya maluku nyonso alamwaka yebi ke chaque samedi nsima ya Jacques Munze Béton mpo na salongo na commune ya maluku ndo omoni biso ozalaka toujours telefondaka toujours présent chaque samedi tozalaka toujours présent mpo na kosala salongo mpo na koyesa lisusu environnement na biso bopeto pe maladi ya bamalaria bafièvre badiare ezala musika na bana ya maluku. Merci message ezaka ya koyebisa population ba respecter koyeba ndenge ya kozala propre système toye kokonstate na maluku bato bakaniveau oyo batikela biso na baitalien ya kala bato ekomeli bango lieu de décharge na bango ya kobwaka basalite toboyi te leo toza na carrefour ya zone 6 epai wapi bato azoteka biloko mais constat tosali bato so bateki nde bakombaka bazozo basatenama bazodécharge yango na bakaniveau ezokangama. C'est pour cela lelo nakitaki sur le terrain ya kotala Congo Futur oyo wapi sika azoteka biloko ye moko na naza premier auteur ya kogarde salite basoda na ye base familiariser na population kofuta bo bambongo po bomba biloko ezokita na se ezokanga terrasse nde nasali saisi ya tous les mabende basali likolo comme Dalet na kena na niveau ya commune et que ba kire caniveau na bango ba kire caniveau comme il faut sinon vente aux alati tokosenga na population ya maluku oyo bomesala kosala kini bopeto parce que yango se kota bino na makila kutu koleka bakomini surtout ata balobi bazokabola bisolo to bakabola bakado maluku nde ekozala première parce que awa kini bopeto esi bavandisa idéologie nango na niveau moko a zéro ya blagi te kutu komini moko te koka koloba ya maluku ezalaka te mwana mboka Jacques Piana Munze continuez kosala musala londo besa kosala musala papa parce que ozali vrai autochtone ya maluku donc ayebi maluku mobimba pe ayebi sécurité ya maluku donc na kati ya Kinshasa muta ko comparer na yo kutu azalaka te musala no esi monana parce que o force lisusu te okoba kosala ngo kaka ndenge bakonzi balingi boye kutu to betelo maboko pe mbonda ele vraiment out to seka na yo okene liboso musala na yo e monani Komanda di Parando oyo akenda sango na komini ya Kimbantseke azali kokoba na musala kitoko ya kokangaka bakuluna tolanda elema oyo. Papa na maman babombaka bana bino ordre pesa maki to ye mwana na zapo boyi ko la tieto kangiyo esi baye na musala kitoko oyo asalaka na route mokali précisément na wenza Braza bana kate oyo bayebi susi kisatu mopepe ya sika esika komanda jipi ya Rando papi asaka musala kitoko pokuna ye atikala jamais ko se familiariser na bamiyibi to na bakuluna to na basassin musala na ezali komene ba enquête ata oyiba ki obata na samai to na se bale to na kati ya zamba soki na mabele oyo komanda jipi ya Rando kokanga yo apesa bana koto kimia apesa papa
mama esengo suite ya musala kitoko asalaka na mokolo ya lelo lokola ye musala ezalaka toujours kozala ennemi ya banguna ya mboka akangi mwana mobali oyo boza komona moyibi ya makasi impardonnable suka na kulu na kombo na ye ange de la mort rabi mwana mobali oyo musala na ye koyiba kobotola koboma akota kutu baboloko alemba abima me musala soki azongi atikala jamais kobongola motema ye aloba azala na ye kaka ndeko ya satana po meme lucifer kutu akoma kobaye ye poki moyibi na ye eleka koleka tala na mokolo lelo lokola même satan akoma kobaye motema na ye koma mabe koleka akei meme kobotola mwana klasi biloko abotoli ye telefone abesela likofi donc ye azanga mawa tala miso nezobeta pai kutu baplenia baye ebele po balobi bamesala kobomba ye me turo oyo en tout cas banimi kaka balivre l'état aluka esika kotia mutu oyo bokande bango balobaki liboso ya kamera ya mbondekolo ntina ngai bapeti oyo bazosala makambo ya mabe na quartier bapeti oyo mosala na bango ovandaka na badirection bakalaka bato ndenge eza boye lobi akale mwana classe auti classe abotoli telefone nga nake na défendre ntina lupangu na bango abimisi nga masheti asala nini akatanga masheti na ye yango oyo oyo abimisila ye ngai. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tobenga Rabino Pambate, tant Tobenga Rabino parce que pour la Sabino Fox, il y a police. Baza kosila te, continue boye papa. Kangaka bango po biso mondekolo. Tout ça toujours prêt. Yako kitaka bisika bozo kangaka bango po to bisa bona poisa mokili et mona bango to betika mbonda. Na commune ya Kimbanteke bakangi vrai muyibi pe kuluna tolanda reportage oyo. Insécurité oyo eleki na commune ya Kimbaseke toyebite soki tokoloba sunenge nini likaba ba ekirika ka ba sopisho oyo boza komona sopisho oyo bakangi ye na de macheti moyibi moko akota ba prison ndenge na ndenge kutu batinde na kanema ka sese akima azonga mais le lieutenant Tambwe alobi ke lokola nil est au-dessus de la loi la police azokosheka ko traquer batu ona façon moka liboma bakangi mwana mobali obozomona azokobeta miso pai suka na kuluna ye aiba pena koboma batu na ndenge talelo oyo na de machette mutu mozo tamona ngome ba arrêter la police alobi boyi musale bandaki depuis lobi na butu matanga mo eza na révolution 107 na ngambo ya Jamaïque ekiro abenga Jamaïque nde bazobundana ba kento alors biso zaka en action hein. Babengi biso to komaki to calmer situation na butu to repousser ba homme sur le kozaki butu moi to za la penza to active ezalaki te po butu ezana mambo ebele bakobeta libanga biso pe to ko repousser na ba coup de balle les mutu ezaki moi ba réserve ebele mais na retour na biso to zonga to continue esika matanga yalaki to kutine ndeko na bambeli balaki groupe na o ba yazotanga wana ya yebi bango se baza bato ya Jamaïque nde tokangaki ye comme dans les groupes il y a ba incivique il y a côté Jamaïque alors lelo ndenge omuntu tozana ba image omone tomati bangomba tu aurais poussé sous bana ya kento le même mouvement ezongi sur lelo insécurité lokola ko le Camille la ville province ya Kinshasa to kosenga na l'état soki moyen zali a associer vraiment ba maître ya solo wa ko yeba na ko sera identifiable na niveau ya ville province ya Kinshasa po ba comprendre la police parce que bango pe elongo ba chef de quartier ba chef de rue ba ko luka ko yebaka wapi esika bana bazoko bibaka po bana oyo ba utaka na lo la terre ba utaka na mapango to zaka sengeli ko collaborer ba chef de rue ba ko identifier bango po mabe o vraiment esila parce que ko biko cha batu mal à l'aise la façon moka mabe to betiska mbonda na cadre ya culture Enis Narose ba jeune artiste ya télé-réalité depuis Londres ba signé contrat ya 5 ans na maison Gauthier Mascotte tolanda communicateur na bango Willy ndenge alobaki Euti kosalama kuna na Londres contrat munene ya bana oboza komona mibale Enis Narose ba artiste ya munene obasaka ba télé-réalité kutu basi ba yebana po bango basala na bangadiadia basala ba misia siatula basala ba artiste ya ndenge na ndenge ba signé contrat ya 5 ans na maison Gauthier Mascotte oyo kutu azali producteur munene parce que yepe ako produire le sous pétage ya mwana mboka Denis Lesi bino mbozo komona ndi bazoko signé contrat oyo kolakisa ke ba artiste na biso oyo bazali bana dubana mikeme esengeli ko soutenir bango po na mikolo koya ba ko tourner film ya munene na bana ya ba artiste munene lokola bana ya Wera Sol pe na bana ya Mopao Kofi Olomide Enis Narose
bango oyo bazali bande esengeli tosunga bango esengeli na ministère ya culture et art kotia mayele mpa baartiste na biso oyo ya Congo parce que bana oyo niveau baza koévolue na kati ya Londres bango nde bazali Congo alobi bino botala nde basiye contrat elekaki ndenge nini. Professional, but now we are signed to a record label and you will start seeing more better videos, more nicer videos, more professional videos, and nicer contact coming from me and my sister. Pona watu oba wakompante toti ya kusinye na Lennox Production. Bo bana kumona ba video kitoko, ba video penza class, ba video swempa na ba video na biso ngane nisto saka za kanango to saka na biso Mexico. Bo bana kumona image claire ale toza kosebela makasi to promettre bino ba video ebele na bo bana kumona biso partout. Mwana mboka Willy ozali pe moka bapanzi sango parce que nazali communicateur o asimi masolo bona kata villa Kinshasa ameka ko funga lisolo ngo liboso ya caméra ya mbonda ekolo kakati ya mboka République démocratique du Congo na o bazali na mboka bapa ya ete ba star na bino Eunice and Rose o bo sepela bona ba télé réalité o ba travailler mingi na ba comédien ba sai ba travailler na comédien belé bino boyebi bolanda bango na télévision na bangadia le lo ba tu ko signer contrat avec la maison Lennox Production de Gaultier Mascotte. Gaultier Mascotte, l'ingénieur de la banque, a eu un paquet à Bimisi à Tchèpon à bangé un film. Eux ont bientôt au niveau international, PA ou RDC. Bongo bongo na qualité, il y a différence, il y a maille na mafuta. Pour boter là film, pour boter là film, il y a Will Smith. Bongo na qualité, a tchèpa drone. Oya Hollywood, ko zakata da film oyo. Bongo na film oyo. Bongo na bana bastar ebele bakozala. Awa tokosenga kaka na ministère culture et art kotia mayele pa bana oyo parce que bango nde bazali Congo alobi niveau oyo bazali komema musala na bango boye esali kitoko makasi awa kaka tobeteli bango mbunda. Azali kolela mama mami abelisa mwana bamvula ebele azali kozwa lisungi te azali kosenga na bino batu ya mitema ya mawa boye bana kosunga ye tolanda elema oyo. Omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope moto ya motema malamu oyo mesana kopesa mbongo na badim na ba église tope pona kosunga kosalisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo nzambe azokokanisa pona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino kwa naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe nape masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokwa mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesinga mwa geto tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunganga nzambe mpe akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda deya balongwa me bato kaka lupango ya mawa bapesi bango esika
Maman Denise place ozali. Mawa. Yokela bango mawa. Yokela bango mawa papa Félix. To sengi lisungi na yo. Pona mwana oyo botika ete. Botika ete bakonzi bata ONG. Papa Félix bosunga mama oyo mama Denise. Botika mama ote mama Olive azonyo kwa mama kasi. Bosunga e papa Jekoko bosunga e basala Nzambe. Ba pasteur botika ete ba député bosunga e ba papa ba ministre nyonso tout bosunga e tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe Nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci tokomi na tango oyo tolandaka rubrique na biso ya malamu pona nini boye avec Ale Luzaya. Oui, mbote ndeko na ngai. Mbote ndeko journaliste. Ko eza rubrique na bino pona nini boye transport na Kinshasa eza na prix fixité. Pona nini boye photo lobela yango. Awa biso na Kinshasa photo lobela makambo o tozomona ya transport. Pona nini ngobila na Golden Poi bazomona to bazomona te. Transport na biso ya Congo prix fixe eza te. Okende boye recevoir 1500, osonga boye recevoir 2000. Toyebite ngobila na Golden Poi. O ville na bino nde bakonzi. Siko bino bolingi nini toloba te. Pona nini boye transport ezo changer te prix fixe eza te. Bote papa journaliste. Rubrique na bino pona nini boye transport na Kinshasa eza na prix fixe te. Papa problème to déplorer yango wana. Transport ezaka fixe te. À tout moment hausse de prix pona nini boye papa na live. Toyeba te. Est-ce que même le gouvernement ya kala tondenge nini berero photo congé ya on se répéter hausse de prix transport pour na nini boye hein ah transport comme on muta na prix na ya transport moi on tient na 1000 francs on tient na 500 francs on tient na 1500 vraiment est-ce que ministre des transports on so pour nos côté vraiment oui na Ale Luzaya pour na nini boye transport na Kinshasa na prix fixité. Bon, transport sur l'île, la ville à Kinshasa, nous allons vivre dans des difficultés à Boye. Et ça parce que le gouvernement provincial de la ville à Kinshasa est égal à 0. Parce que Golden Poi na batuna une assemblée wana, bango basala ba biloko na bango ba dynamique. Koleba lobela makambo oyo est important na mboka. Bango bazo lobela makambo na bango to ebite so basala ka musala ni. Transport, trajet ka moko, mutu muso ofuta 1000 francs. Mususu 2000, mususu 500. Juste tozo ebate. Pona nini transport na ville à Kinshasa ekoki kozala na prix moko te. Caricature ya mukolo ya lelo JC Djemba abeliteli biso lisolo nini tolanda caricature oyo. Likambo ya Banzela depuis Fachi Beto a comment la pouvoir Banzela et comment ko sala makitoko de manière que mituka e bana ko rouler pepele mais yako kama ba embouteillage za ko silaka te c'est parce que ba epave et tondala ndenge na ndenge et comment ko kanga Banzela et comme ça Banzela mike yango population ba comment ko mituna nani akoki ko bikisa bango na misala oyoyo eba ezako pumbwa ko panzana nini mituka nyoso oyo etonda na balabala esengo tala ndenge bazolongola yango nzela ekomi polele pepele na pepele kitoko makasi. Ah c'est bien ça nani azosala ba œuvre ya boye. Honorable Pena Kwana ye le kolo ba honorable po arata ba mandat aganyaka te mais ye petanga moni boye agangi na mopanzi na ye. Yewana abimisi loboko vice-gouverneur Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba soso mboka mosala kitoko population zo sepela na misala zo kosala kotambola komi pepele ezalaka boye na mwana mboka Gérard Jekoko Mulumba mosala sekele ezala kitoko continue kaka kolonga be pas vetonner na nzela po bazele ko ba pepele mituka etambola kitoko ya boye to betisi muna po bala kin ba sepeli vraiment et monani tokomi na suka ya magazine na biso na ebiete bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine oyo eza ko continuer ko pesa bino ba information ya malamu bobo
bosana te na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel. Boya bino nyonso oyo bozana posa ya kolekisa ba publicité na bino ozana posa Olexa Sport na yo anniversaire na yo benga biso na numéro oyo ezali liboso ya poste téléviseur na yo na bosanite na sima ya caméra ezalaki Benjamin Kilunga pe ngana bino tokutana mbala ya sima.